téléphone Jessica Zaki na ba copine na ye na famille na ye na conférence na Papi Mboma boyoka eh? Na conférence na Papi Mboma conférence e bandi ko sola nani Jessica bandi ko loba Papi Mboma bandi ko pesa mbali ba rapport atindele ba preuve tala boye ba camarade ba famille Jessica bandi ko loba na téléphone ba Yaya mani lola atkali bushi be ni o ni a mani akauki awa ko pesa nani Papi Mboma explication ti mwasi ya Joel abandi koloba mobali nanga to balana na ye na pasi Papi Mboma tala boye na boye tala ba preuve yango yo tala boye zongisa boye mani pembe na kangi munoko akoloba eloko moko te Papi Mboma mutu na sa poli lokwa soso ba pololi ba sopeli mai Papi Mboma soni awatla mani na misu mani na tuna ke so ebi Jessica komo be wangana ki yaya mani mai avant de quoi soso ba pololi mai Papi Mboma sonyo wapi Jessica bandi ko loba lobi na ba camarade ya Jessica na famille ya Jessica bande ko nanga bakati appel Papi Mboma azwi liboma azwi makolo azwi voiture tie pe ba parent na bango libala ewo ake kuna e pa parent na bango oyo bayaki ba parent na bango libala ya ye Papi Mboma na mani ake kuna kopesa rapport baza ba parent na bango ya libala papa mama tala mani boy na boy ba Papi mani so mona ke Papi Mboma azalaki bien te pourquoi ndimaki obala ye tala lelo soki koexplike mobali na yo nini na soni ya boye no ya kala bosi boboyana mama bandeko nanga mani akokopesa Papi Mboma explication te na minute oyo Papi Mboma aza na ndako place moko na mwasi na ye te Papi Mboma aza place mususu